Champion Youri, Samonini, omemeli biso lelo. Nenga na ibsabino kalate. Nana kumbana kina ya bunda na CONGO. Mmoga na biso. Obinama ba mutu bulu kaka. Yeyo. Champion du peuple ayi. Nzembo zalaka moko boyo ya mbelanga na kisasa. English doesn't speak. Fight in the English. I'm ready. I'm ready. Ready for what? I'm ready for you. Ready for what? I'm ready. Then you can mess up of you. Shut up, man. Shut up, motherfucker. Shut up. Shut the fuck up. Hey, I want you in the ring. I can't come up. Come upstairs. I want you in the ring. Come upstairs. I want you in the ring. Come upstairs. Come. I'm gonna knock you out. Come upstairs. You stop. Hey, come here. Come on, let's here. Come here. Let's fight. Come here. Come here. I'm not gangster. In the ring. I will knock you out cold. Okay. Let's stop. Let's see. Let's see. Let's make it. Come on, let's get the fight. Let's stop. I'm ready. Hey, I'm not a liar. I will knock you out. Come upstairs. I'm telling you. Come upstairs. I will take you out. Come upstairs. Let's say yes to the fight. Come upstairs. Come upstairs. Upstairs. Let's go to the ring. Come upstairs. The ring with the gloves. Come upstairs. Let's go to the ring. Come upstairs, man. Come on, man, Bob. You're a bitch. You're a man, bitch, nigga. Look, you are a bitch. Bob. You're a bitch. You're a bitch. You're a bitch. You're a bitch. You call me now. Come on, let's make a fight. You Bob. You Bob. I'll knock you out in the ring. Just say yes to the fight. I'll knock you out, Bob. Scared, Bob. You never mention my name. I do mention your name. Million times, Bob. I'll knock you out. Youri, Samonini, omemeli biso lelo. Nenga na ibsabino kalate. Nana kumbana kina ya bunda na CONGO. Mmoga na biso. Obinama ba mutu bulu kaka. Yeyo. Champion du peuple ayi. Nzembo zalaka moko boyo ya mbelanga na kisasa. Champion Youri, okobundana nani? Nene ibsabino kaka na ya bunda na kaembe isa. Boxe moya fenea. Mais basenga combat na manager na ye Adolf Katende aulukila kaembe isa makambo pona buma eto na senga. Deuxième combat na yo okobundana nani? Mais après wana na bunda pena emakalombo. Sika kokoti za champion ema na makambo na yo. Boxer mo wazobwaka mabanga na likola ring. Sika bilobaloba totala nanu mabanga mo. Merci la famille nangai Yondika Naleli famille Kalombo Tena Kelenda Nyoso. We are together. Love you. Alaxi Benaki Moïbi koleka bariko king. Asa Moïbi de Asa ne reconnaissant. Yeso mona boxer na kata ringo sisi komba. Ogungu boa mabanga. Alaxi ki asa mutamatolo. Yeba ke champion ema Kalombo Asa boxer munene. Makalombo boxer a TikTok na kata ringo. Aba bango mibale banani mususu okobeta boni bat na obeta sus bariko king. Yo
au comment la blogueur net de l'île. Mais date n'a arrivé et vous allez communiquer dans pas longtemps. Vous allez brancher pour chapeau du peuple. Nous allons attaquer dans l'Axabaron. Dans l'équipe, tous les boxeurs congolais ont succès. Et puis dans l'équipe, on a Makambo. On a chapeau du peuple. Et Maralombo, boxeur à TikTok. Tika, aussi là déjà, à Kobe Tayo. Yé, na bete penali kofi moza kauka bon. Akoya sumbi. Oyo mboka ya ndenge nini. Ngam na lobia. Keba. Nazo pekisa na oyo biso na pekisa. Boza calme, kalati, boza date arrivé na nga. Boya yamba chapeau du peuple. Toko ya marana kin na zeboni. Mutu bolu kaka yé. Chapeau du peuple là yé. Bolu kaka boka ngisa yé. Chapeau du peuple là yé. Sigoyo, ozo sekani. Comme ça, on l'accepte que moi, je suis tabolo côté. Et puis voilà quoi. Donc, on a une famille présidentielle. Mayoka. Yoka kabiloba loba. Tola nananu, boxe ramboka, ema kalomu. Mbote na bana Congo, mbote na Congo mobimba, plus particulièrement na papa mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi. Nga komona ngai emani muku na Kalumbo, na boxeur professionnel na voyo en Afrique du Sud, na bandi boxe depuis 2015, boxe professionnel. Mundi 18 combats, on a gagné 17 on a gagné par KO. Donc, na WBF intercontinental, na WBO na champion d'Afrique et puis na IBF na champion international. Yé na bete penali kofi moza kauka bon. Akoya sumbi. IBF ne ceinture na suka na tozwa. Na zokango le 30 juin l'année passée et puis na défendaki yango na décembre. Souvent na o nazalango parce que naza parmi les sportifs congolais au Boxe la fierté en mboka na biso partout dans le monde. Na posa na uta na mokonzi mboka na présenter ba ceinture naza nango parce que na wana obunda na nobunda pona ngamoko na era na omo bunda hymne national ezobeta drapeau ya mboka na biso ezomata avant komba na ngai na obunda supo na ngamota komo bunda pona peuple congolais mobimba na omo bunda na défendre drapeau ya mboka na biso d'où na la sa mokonzi mboka na biso ba ceinture eko edenga e opesa ngai susu makasi ya ko s'entraîner sur makasi ya ko kende o gagner Lisusu ya ko kende ko labisa mboka na biso partout nde na sala na monde na continuer ko sala mo ko de carrière na e avancer pour na sukisa na senga merci d'abord na peuple congolais nyonso o achi to ya kuluka message na ngai na senga na bino bo soutenir ngai parce que toujours aider mboka na biso pe avancer na senga pe na mokonzi mboka so avec message na ngai atika biso atika mabote a soutenir carrière to avancer tout que sur le bosso et puis na pesa merci na ministre sport na ono so sala pour na sport na biso particulièrement pour na boxe na pesa merci na peuple congolais na pesa merci na IRC info na musala wa malamu sala donc vive la RDC et jamais travailler le Congo pour avancer toujours. RDC Laura Makas, on est là. À où? Rigokin Charge, Vivi Fondation.